Abonnez-vous et n'hésitez pas non plus à liker la vidéo et d'activer la cloche de notification. Voilà, comme ça, c'est parti. La voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, c'est bien, oh. Que la classe est la différence, mais cette fois-ci, la classe en chair et en os à votre disposition. Et c'est là à travers le Flat Hotel Tenasia. Le Flat Hotel Tenasia met à votre disposition des appartements équipés de chambres et suites avec un confort moderne. Une salle de fête moderne pour toutes sortes de manifestations, anniversaires, fêtes de mariage, réunions et autres. Pour ceux qui adorent la restauration, il y a un restaurant VIP à votre disposition. Un nightclub pour les amoureux de l'ambiance responsable. Un service traiteur de renom. Et pour ceux qui adorent rouler en sécurité et en luxure, le Flat Hotel Tenasia met pour vous une location des véhicules des marques. Le Flat Hotel Tenasia se situe dans la commune de Lingwala sur l'avenue Kalembelembe numéro 256 à 2 minutes de l'avenue Libération ex-24 novembre. Pour tout contact, appelez au plus 243 82 094 89 17 plus 243 982 70 58. Le Flat Hotel Tenasia, la classe, la sécurité, l'assurance en chair et en os. Salut et nous sommes très heureux, chers amis téléspectateurs, de vous avoir nombreux pour suivre votre émission Réponds-moi docteur, on a Katia chaîne à la voix du peuple. Comme nous tous nous le savons, que c'est une émission auto-dédiée à la santé. Etali bokolongono yanzoto na biso. Et là, toza na mois de mars, mois de mars, c'est le mois de maman. Et la voix du peuple a pensé, il y a une émission spéciale pour nous voyez nengeni ni moi na moi si asengeli ko zwa soin ya nzoto na ye banda na libanda ya nzoto ti na nzela na bino bana basi pour que na libala na yo to na futur libala na yo makambo ezala kitoko parce que nous savons que nzoto ya moi si ezali nzoto esengaka vraiment ezala na traité moko vraiment ya makasi pour que moi si azala toujours malamu pemeni ya molongani na ye pe pemeni ya communauté o eza tout autour na ye. C'est pourquoi nous nous sommes référés na CRMTA, ils ont un centre de recherche où ils ont différents produits pharmaceutiques. Et les autres, il y a la pharmacienne Pichu Tondele, il y a des solana, il y a des soins parce que les lots, qu'on se le dise, la base, par moment, la pratique est belle. Comme baka biloko soko baki loko yo mobala ko kitoko soko baki loko yo rozonga vierge marabe belé za roleka. Mais on veut en savoir un peu plus. Moi, c'est avec la pharmacienne Pichu Tondele que je profite pour couper sa beauté. Bonsoir. Bonsoir, et Vincent. Bonne fête. Il y a moi, Nabino Maman. Merci beaucoup, Vincent. Non, le pareillement, t'es bon. Ezara Bisso, moi, mars, César, moi, mon spécial pour la Bisso Maman. Merci beaucoup, Vincent. Tokutani Lisusu, to solo là. Mois de mars, déjà, étant que moi-ci, message européen, ça d'abord, il y a l'immotion na maman nyonso ba kotala biso. Na ba maman nyonso nazo pesa bango na mbote, nazo ko encourager ba oyo bazo exercer n'importe quel domaine, ba maman maraîchère, ba maman commerçante, ba couturière, ba maman ménagère parce que biso basi tozaka na deux services pratiquement. Ba oyo ba salaka, premier service eza na musala, deuxième service toyaka o bandango na ndako. Vraiment nazo ko encourager ba maman, nazo pesa bango longonia na musala nyonso o maman azo sala. Donc maman aza la seule personne où azora retraite té. Donc musala maman et continue kati bana ba rokola bana ba kei ba bimi ba ke babali maman continue toujours musala na e longonia na ba maman nyonso. Bonne fête na ba maman nyonso partout à travers le monde. Voilà, et toye awa na CRMTA ezali centre de recherche où ils ont sala lelo ba produits pharmaceutiques et à base de plantes naturelles. Et ceux qui te rosent moi détail mouké du sous na bandeko peut-être ba coûter na biso na mbala liboso na chaîne la voix du peuple. OK, centre de recherche CRMTA et zali centre de recherche de médicaments traditionnels améliorés, et un laboratoire pharmaceutique où ils ont ça ba kisi à partir ya banzete na biso ya bokoko. Oto bengi na français ba plante médicinale.
et na CRMTA tozaka na branche ya bakisi te toza pe na branche ya bacosmétique oyo tozosala à partir ya banzete na biso mpe kaka ya bokoko. Donc CRMTA eza laboratoire pharmaceutique oyo ezotala mpenza production ya bakisi à partir ya banzete. Eza basé na Kinshasa wana Congo et na Lubumbashi toza na représentant et puis tozolinga tokende partout à travers le monde. Na Canada toza pe na représentant. CRMTA azo rendre service na population na makambo ebele. Toza na bakisi mosusu à part auto présenter oyo tosalaka tobengaka ba préparation personnalisée oyo esalamaka sur commande. Donc CRMTA est un service à la population. Voilà, en tout cas, elongi na yo na la voix du peuple les assureurs au bon matin parce que avec la présentation que vous faites et je pense que bandeko ebele soit peu résultat positif et sinon depuis tout ça l'émission est-ce que il y a encore des témoignages aux yeux par rapport à l'efficacité à diazostimine to ya ba produit mususu. En tout cas ba témoignage eza ebele na lobango expressement si na mutu moko pe na kati malobate s'il vous plaît na mutu moko na ayekuta tani kana Kishasa na ngam na oriental ki na ebise ke no kene na no boy singa bi abenga singa bi Vincent Lukene ngaba problème on a le problème là non et kena excès ngabi bon. Dans ce cas, non, je ne m'y attendais pas que produit à Boïrose en amour en et puis c'est tellement efficace et puis je me sens vraiment en forme. Voilà, merci beaucoup. CRMTA, Vincent, pour nous refléter, à rendre service dans le couple ébélé. Toloba, paix à son âme, papa Tondele, à Lali Pongi, pour Azaki chrétien, à Zozé la retour à Christ. Mais bah œuvre où il y a tiki ils ont sauvé ma vie ils ont sauvé ma couple et botisi basi bana et même solution à makambo moi et belé pour vous dire que bah qui c'est toujours ça là bah témoignage toujours zoapenda et belé Vincent. Et en tout cas pour les autres je vous invite bon ben à la numéro pour que bon profiter dans les différentes gammes oyo parce que je pense qu'à part eux à Romela il y a Posope Zali namoni ba savon Zali ba mafuta Zali ba parfum Zali donc Zali bongo biloko salami na mwana ya mboka nzamba pesi maele pour que bisoto bénéficier donc ce sont des choses au biso mono ba congolais photo consommer avec plus d'assurance parce que wa auto parleur on a mafuta moko parleur oyebi muto sala ngote pe oyeba raité mais au moins oyo oyebi muto ado sala ngonde kono congolais et au sala malamu mingi. Vincent, excusez pour le témoignage parce que on parlait de témoignage. Tout ça a permis qu'il y ait un lobelango. Tout ça qui est émission dans des comment qu'on se souvenir parmi les émissions les cas 19 ans à la ménopause. À l'heure où je vous parle, nous avons pamboline de Koana. Nous avons sali que toujours c'est la bébé. Donc voilà, de Koana. Alingara leka et mon gars habite na état oza. Toboyo leko témoigner a permettre kinga na pesa témoignage joana na encourager bandeko mususu au bazan na même cas parce que elle a persisté pendant 19 ans il y a ménopause na CRMTA to landeli na bakisi o abiso et ça lui rappelle il y a ba règle na et na minute tozo lo banzamba pamboli voilà et toroya ce qu'on a sujet na biso de tobi toza na mois de la femme et tolingi un peu to bois ka moi lisu na o etali propriété à moi si tout banano na poso moi si esengeli à prendre soin pour le poissonner le lengenini question à retourner bon moi si pour la poso et le retient nga moi souci so beti tour na Zandu na ba magasin ba teka ba produits cosmétiques OK écoute mutu mo ba benga docteur mutu wana asala mélange ya ba produits azui produit oyo a mélanger ba maison différent pour apesa yo terme wa kitoko or bakoko na biso kala ba mama na biso baza opakola ngola eza plante moko et ba tchango ba bébé ba 500 na mafuta mbila au mona bébé teint kitoko pour dire que moi si akoyi ko c'est compliqué te na ko tchaka ba mélange ya ndenge na ndenge photo zonga vraiment na naturel oko soigner pour na yo na ba produit naturel ndeti ba cosmétique auto ça na CRMTA par exemple donc excusez ba produit on est adapté na peau na yo biso na CRMTA ndeti ba cosmétique par exemple on nga na sali ba cosmétique à base de d'acide de fruits
na sali ka ba fruit gel à douche wana eza à base à papaye naturellement aux autres traités pour na yo tala pour na ngana tu make-up te mais so tali pour na nga eza très bien on c'est compliqué te moi si pour un soin na ya nzoto en tout cas assez compliqué te aluki mafuta oyo eza naturel oyo eza adapté na pour na ye et puis azo salela ngo entretenir pour sonner bien ça sert à rien ya kotia ba choko parce que par expérience to ko mona ke bato ba bandaka ba choko kala na minute oyo boye pour soucier baby soit tampon esalié soit ba acné et bimie na nzoto soit pour ce baby kaka otala ye au mona ke posona ye ezo respirer le souté par contre mutu oyo azopakola na ye mafuta mo eza naturel simple ndeti dilsi boye dilsi réparateur posona ye eza bien hydraté donc na conseiller na ba maman pendant o etali traitement ya peau bossa la biloko o eza naturel ko c'est compliqué te na ba biloko à base ya hydroquinone acide kojique na base ya glutathione na base ni parce que epesa ka ba retour mo ya mabe et na point wana ya poso na ko loba peke ba kamusu ya diabète parce que to salaki ba enquête ba kamusu ya diabète a wana Kinshasa eza dû na choko. Oui parce que ba produit ya choko et contenera ba matière o eza que air ekoti ozopakola ngo ezokota à travers le port ekoti na ta circulation et baby si métabolisme na yo okomi diabétique or yo kanaki te oza diabétique na vie. Oui choko eko causer au diabète baka ebele awa na kini oya ba diabétique eza dû na choko yango na osenga ba maman vraiment tozonga na ba produits naturels pour son biso eza bien entretenu choko c'est pas vraiment important oza mwindo bongisi mwindo na yo na produit naturel ndeti dulci gamme dulci eza wana oza muta pembe dulci eza adapté pour tout type de peau donc conseil na opesa ba maman to entretenir peau na biso naturellement to tika ko tcha ba biloko tcha bicarbonate excusez pakola ciment pakola boye to so côté internet au moins ba conséquences ba biloko wana. Wow, ça c'est fort en tout cas. Ouais. C'est quelque chose à retenir. Donc, on apprend le lelo, disons que choc européen, ça peut monter comme un diabétique. Nous sommes au cas, moi, habitué la famille, tous avons diabétique qui était mené, ninga, na se retrouver na maladie wana. Dans la zone à ce qu'on a co, on se la biso, et le comment, on explique biso, ils ont na base à nini et puis ils ont apporté nini na poya moi na moi si. Ok, to banda wana d'ici enrichi au collagène. D'ici enrichi au collagène, ils ont crème, auto sali, ils ont à base de la plante ébélée, na autant de plante té no kité na autant formule nanga. Crème on a salé en haut pour la retraiter, bateau bazan un problème il y a tampon. Tout d'abord. Ouais, ils ont ça qui produit cosmétique monco synthétique à base d'hydroquinone, acide kojique, to produit musu esali ke ebeti te hydroquinone kate ba glutathione etchaka choko ezo pesa ba hydroquinone kate acide kojique pe etchaka choko eza ba nini ebele o eza ke etchaka choko mais à la longue pe erobeta yo. Oui, bato ebele bazana tampon eza ka ba mafuta base hydroquinone et ce qui est plus grave eza que mikolo ba komana soute on sort au côté na commerce na bato bazoteka ba mafuta na synthétique entre guillemets ba commander surtout pour yebi que mutu so amoni hydroquinone a sombate donc il faut vraiment qu'on se renseigner bien oye ba mafuta nino pa kwa na nzoto d'ici enrichi au collagène oyo ils ont traité ba tampon ba tache ba cerne ba ride bato baza un problème ya tampon de na lobby que ebeti ependa pour ce comme le quoi ligoro do parce que tampon ça appelle ba couche air ezo banda ezala na rouge excusez nga na lobby moi mingi lelo ezala na pour ce na moi rougeur après comme moi chocolat après comme noir wane comme d'ailleurs 3 ou 4 couches alors pour la retraiter ngo to sala crème du si oyo muta sala on a sérum na sérum oyo au collagène sérum on utilise encore masque ou agité très bien au 35 gouttes na masque pour 3 fois la semaine la nuit généralement 30 minutes après on rince l'ongina et puis on utilise ben normalement on a savon dulci et puis on parole crème matin soir après le bain tout ça d'ici réparateur dommage que a na tiété bon monsieur ezana jani on a d'ici cheveux d'ici réparateur na bosani ko tchela bino ngo
yango eza plus pour na bato baza na problème ya bakne ba bouton bato baza na ba bouton OEB bisara loposo mutu pe o alingi ko bongisa teinture na ye ndeti nga na sala d'ici réparateur wana ezo hydrater peau na yo eza adapté pour tout type de peau so za muta pembe e bimisi pembe ya éclat na yo so za muta mwindo e bimisi éclat ya teint na yo kitoko toza na d'ici savon oyo tout ça là on peut à base ya ba plante médicinale le composant majoritaire eza concombre awa concombre joue un rôle moya bien ya ko nettoyer longi d'ici oyo ezo sala gommage ya longi bato baza ba bouton pe ezo traiter bango mutu pa ni ko sukwane bano baza ba problème mama palata ba teinte tondante to pesa bango yango pe papa pe ba ko salela ngo vraiment ezo bongisa poso kitoko d'ici oyo toza na sérum na e oyo eza enrichi na acide hyaluronique d'ici oyo sérum eza pratiquement similaire na bato oyo basalaka botox omoni mindele bazaka système période moko boye bazo piqué ye bakisi po azala toujours jeune biso to raisonnaki lokwa eza na banzete oyo eza na acide hyaluronique wana to préparer sous forme ya sérum mutu so azosalela ngo azopakola ngo comme masque en tout cas a remarqué au bout de 2 semaines 3 semaines pour son aye zongi penda kitoko et rajeunir soki et ça qui ba poche que mis ce kota qui boye pour se zonga bien so et ça qui ba ride vraiment et rajeunir yo tout ça na pommade excusez tout ça na pommade d'ici oyo et ça na huile cheveux na épée pommade oyo ou crème ezokolisa suki ba cheveux abîmés bato ezaki acha colorant suki comment on katana to a défusa suki pamba parce que la mode c'est quoi les cheveux naturels nga na tissage mais na ça tissage nga suki na nga vraiment naturel alors d'ici cheveux ils ont gardé suki na kitoko ils ont bien lisse bato baza problème ma bandi ke libande bandi so azo pakola ngo en tout cas suki okola nango très bien toza na gel douche d'ici to sali à base ya papaye gel oyo et adoucissera peau donc so ozo saela ngo omona penda ke poso na ye comme velouté comme kitoko et traitement na yo ozala penda très bien tout ça d'ici parfum tozo produire ngo disouté pour na ba parfum ko tinda ngo na ba expédition moi mingi bato bazo lingate to sala ngo à base ya ba huile essentielle particularité ya parfum oyo eza nini ezo longola au stress donc ba huile essentielle on a sala parfum oyo et ça là que sur pakole yango non seulement epeso solo kitoko sensation est bien mais aux a sous stressé te ezo déstressé yo à part wana tozana ba pommade na éviter ceux qui na répondre bien voilà en tout cas au sali présentation ya kitoko il y a étalé ba gamme de beauté donc chers amis téléspectateurs ba maman bo talanga tozana mois de mars moi na bino donc koyeba kozwa kobatela d'abord le poso na eza eloko kitoko parce que et ça eloko d'abord et attirer attention mutu poso ya mutu et boyoki ndenga lobia wa koyeba kosalela biloko kitoko donc o eza biloko eza naturel et question so na ngana tuna pona bandeko yo baza déjà que poso c'est bébé penza parce qu'on a connu des gens nous le baron mon docteur à l'oposo azo bongisa bato ba l'oposo est-ce que AWP bato ba beba l'oposo c'est-à-dire on bena que produit pene baby si pene longi ba cancer na mukongo na ba kingo tout est-ce que ba produit oyo ko ipe ko sunga bato ya bongo en tout cas pona bandeko poso c'est baby baza désespéré parce que ba comment abonner na make-up a chafo de te ba coucher belé poka poso ezala bien babanga te babenga biso na ba numéro oyo rocha na ban écran na yo pour sona bango ko zonga bien donc en fait to lancer bango traitement na gamme mobimba ya d'ici dépendamment ya cas ya mutu ceux qui te montre que réparateur peut intervenir tout ça ici les réparateurs ceux qui au collagène à utiliser au collagène na gamme na e nyonso poso e ko zonga très bien couche nyonso na mabe ko longwa et puis d'ici ndeti au collagène et bot sera poso sika. Donc pour son aïe ozonga vraiment kitoko et puis trop conseillé par rapport à ponae mafuta ni ali ko ça là ce qui alinga tika na biso to ko ça pe mafuta o eza vraiment adapté na type ponae OK oui donc baza ba kawana ke posuzo simba souté bazali poso comme le roi sachet donc eza bato mususu que choko pene beti o mali ko tika te au sentir que ponae
et comme il se séparer pendant la nini et comme trop sec et puis le quoi sachet pendant que ba attaché maquillage zo simba lisuté attaché ma foot zo simba lisuté ba toi na to bongisa le poso na bango et ko bonga très très bien et puis arzonga ne bien. Et par rapport à l'application de make-up, est-ce que les gens ont contre-indiqué dans moteur d'utiliser la gamme cosmétique na bino? Oui, moutazo c'est la gamme na biso azane libre hein, c'est la poudre na ça le rapport ba étudier ba réaction allergique exacte. Donc on sait la nina mais pour la make-up na conseiller excusez que ça la on mingi té parce que ça batum chaque jour à c'est la make-up et à sécher la peau. Pour ceux qui sont trop secs, ils sont hydratés et puis on a facilement attaqué. Il faut que ça ait de façon modérée. Et par rapport à produit nabiso, soit dans la poudre na ça ils ont un problème. Té à ça la crème d'ici et puis à maquillage normalement et au déranger na l'eau monter. Voilà, merci beaucoup. Je pense que na autour na question sur tout donc ba question est tikali bino mo boza numéro na téléphone na tchena sewana bo benga pour avoir encore plus de détails na makambo etikali. Mais sinon, l'adresse, vous le connaissez déjà. Et puis, Bablo Ramarakito va utiliser. Yango, to yesko na to côté ce qu'on a chambre. Le lengue ni moi ça pour prendre soin. Il y a organes génitaux. Ok. C'est une bonne question, Vincent, parce que bana basi belé, bandeko belé abasi, ba maman belé bazo s'embrouiller na point na biyoka yoka. Salé la boye, zoa poudre yo, tchabaka boye, zoa crème oh pakola boye. Qui se sort pakolo comme sukali nini boye sort sali comme bien na chambre mobala roki mayote nazo kebisa ba maman ebele na bichacha na biyoka yoka parce que ba bichacha wana ezo causer pe ba cancer ebele ba cancer à col d'utérus par exemple ba kane comme ebele bande ko ebele ba comme ba problème moi se retrouver na ba myome azo ba origine te se retrouver na ba kyste se retrouver na fibrome origine ezo yeba na te se retrouver na cancer il y a col d'utérus par exemple. Origine ezo yeba te que azo comprendre te cancer oui bandi ndengeni bichacha ou asala peut-être na jeunesse na ye omoni soin ya mwana mwasi normalement mwana mwasi la azo zo ben na ye azana savon na ye azana gant na ye ba sala la gant azana na linyuka na ye mai ko tche loko te mai ya malili ya pamba et soignera bien nzoto o sala savon na kati te kuna ke ozui savon ozo sukola bien na kati parce que nzambe ndenge asalela corps ya mwana mwasi eza na acidité ezaka na kati oyo ezosala ke protéger contre ba infection contre ba microbe contre ba nini alors là azosala ba biloko makasi azofragiliser nzoto na ye azala exposer sikoyo na ba maladie ebele au moins on a commencé ba vaginite ba infection vaginale à répétition nyonso azoka ba mikusa na nzoto parce que aleki bichacha na nzoto na ye ya basi. Na conseiller bandeko na biso sukola na mai na yo kuna bachaka savon te savon eza libanda mai osukoli très très bien on se soigner bien osukoli ba sa mapeka na yo bien basima matoi to sa ba émission musu eza ki tozo expliquer penda moi si ndenge ne akozwa ben na e sans que excusez Vincent a déranger bato eza basi mususu bazaka na ba hormone ozo sa ki azo dégager ba odeur mon corporel ata sukoli bien ndenge nini. Na bandeko wana to conseiller bango citron soki makokeza mingi te ozui citron kaka okati yango citron kaka to liaka oniki na yo très bien nzoto sukoli bien na place que ocha parfum oche citron na yo sozo sala yango même pendant beaucoup de jours même pendant un mois ba odeur wana e banda kokende nzomona bana basi musu basukola asukoli kaka nzoto ndengwa na sa mabela niki te. Il faut qu'on soit temps, là on soit bien, on soit temps de telle manière que air au bimi la douche, bah on va marier, on indisposé, mobilité, on indisposé peut battre souter parce que si bazo yo ka sur le mabé, même au salaka to, au kindara classe to nini et tchara battre sou mal à l'aise et ça signe y a impolitesse. Donc bref, moi si il faut avoir la propre qu'on soit très bien, mai que c'est compliqué te que on a tchani ni boy, na tchani ni boy. Biso à niveau CRMTA tout ça na médecine au ville auto salaka pour na bandeko ba se retrouver ndeti na problème que chaque fois azomona za ba sécrétion vaginale parce que so ba sécrétion ça tout le temps et ça signe ba infection moni to pesa la médecine au ville tout ça ba tisane pe to salaka tisane to pesa on combat docteur Maxon Mark eza combat ya mbali nanga na lobaki ba kise bimi moi ebele na luka pe occasion nini auto ko tombola
natunaki napesa kombo ya mboka te pesa kombo na ngai ya nini docteur Maxon Tizane wana ezosunga mpona propriété ya mwasi mpona bato baza na problème ya bamiome bato baza na problème ya kyste bato baza na problème ya bakyste d'ovaire bato baza na problème ya fibrome Tizane wana ezosunga bref mwasi il faut à entretenir nzoto na ye sans trop de complications sans trop de matiti sans trop de nini au poudre et outil end nini boye généralement et kozaka ba problème à la longue et pour na bateau yo bana baso baza déjà na ba problème alors to pesi un exemple bana baso baza remonda nzela na ye mwasi et komi munene et ozora mobala zo se retrouver lisusu te to bana baso bazaka azana yete ke ne ba femme fontaine mais sura matina mbeto mona mbeto poli c'est-à-dire moi ça za susu ndenge mai ne balobaka bakawana est-ce que CRMT azana ba solution pour na bango oui généralement bakawana soko landeli mingi na ba recherche ndeto sali sur terrain ba enquête ezara dû na ba hémorroïdes surtout bandeko baza libanda misala to salara oza debout pendant très longtemps 8 heures du temps, 9 heures, 12 heures du temps, on s'est au téléma. Bamboka ndeti ba Canada, États-Unis, au téléma pendant longtemps. Mundela au foutombo mais au travail. Et à la longue, on développe hémorroïdes. Même si les symptômes et se manifestent que ozoyo que mo sombe bimite, mais ba mukongo pasi muke na biso basi manifestation ke ndara mingi côté wana. Au mono baby okomi mai ndeto lobaka. Okomosa ba sécrétion vaginale et ozo sangana mbali minute mukete aussi au poli déjà il faut ndeko mbala bima ami pangusana bien ça indispose pour na ndeko wana na CRMT tout ça solution tout ça na zinginalis kisi na biso ya hémorroïde et bongisa pe côté wana ouais o yona o ya suppositoire oui zinginalis sipo na zinginalis comprimé to pesa bandeko wana parce que généralement soko muta comme na niveau na a développer la frigidité soko landeli penda na ba question oyokaki en tout cas na mon asu intérêt ya kusangana mbali parce que je me retrouve pas aza la raison pour nous autres on est déjà c'est baby déjà wana to pesa bango 5 boîtes ya zinginalis suppo 4 boîtes ya zinginalis comprimé et selon le cas ceux qui a développé frigidité to baxara diazostimule 5 boîtes vitamine E à l'andi traitement na e au bout il y a 4 jours à traitement déjà il faut y moro ayoka changement même l'air zo sukola alors mon apenda qui a commis sec il y a sec trop te mais alors mon apenda qui bon moi si na zongi et a retrouvé intérêt pe ceux qui a marié na chambre que à se retrouver pe à trouver compte na par rapport à ceux en nzoto na et là vous déconseillez na bana basi ba pratique ya baka ba biloko na nzela basi oui ko baka eloko baka pa basi mso na fo biso basi fo baka ba poza la nzoto nezala toujours kitoko ko baka wana il faut na raison et puis ko baka n'importe quoi te biyoka non parce que tangawi c'est à la longue ozo baka ngo trop et ko bebisa yo pe tangawi c'est ça bien ozo melango mais soki tout excès nuit même mai soko melango en excès ça toxique omoni et pas bana basi vraiment na conseiller bango ko baka bakate parce que yo oza na impression que ozo bongisa nzoto na yo or ozo bebisa ngo pena eza na muso akoma mai libela po abaka tellement trop et n'importe quoi ba muso baka na ba cube magie to sala enquête sur terrain cube magie et ça la bien au koma goût na ndenge nini comme ndunda to nene akomi ndunda magie zo tia goût na biloko a rolia bien sûr biso ba biloko a rolia to tia susu yango te na zo sa publicité moroté to tia plus ba biloko naturel mais ba fille na niveau ya Kinshasa ba baka to yoka basango ba baka ba cube magie opo akoma goût ba baka ba goût ba lamba ba biloko wana ba baka rango non wana zo bebisa nzoto na et au moins na sikoa la longue basi ebele ba comme na problème problème à robota zo ko robota lisu te vu ba wa salaki déjà na ba jeunesse na et ko rattraper ce qu'on a place ya ko mais azuli bala bien mais moya bote zate parce que ko baka elekaki bi tchatcha elekaki bi yoka elekaki il faut bande kwa basi bakeba. Voilà chers amis téléspectateurs, je pense que tous évoluer na pharmacie na biso et pour na ba couple au présent la problème minette ya robota et problème ils a peut-être na ngambo ya mwasi. Vous conseillez aussi aux gens au Nino Yip Sanabal en Basuana. Bandeko bazana problème robota CRMT vraiment assez à une solution côté wana
to bandara toujours to sala consultation na téléphone pour na bandeko ba musika na lingana na yeba quand même historique ko zanga ko bota na eza dû à quoi ce que eza dû na ba présence ba myome ba fibrome ba kyste na niveau ovaire ba trompe eza bouché tous un traitement to pesaka tous un baptisant to pesaka tous un médecine ovule to pesaka ce qui eza dû na eloko mususu to pesaka bango association ya zingenalis suppose zingenalis comprimé diazostimile baptisane wana na médecine ovule en fait balandaka penda traitement moko complet et romona pour la plupart des cas avant que si sa traitement na déjà se retrouver dans zemi na peso témoignage ya ndeko 19 ans ya ménopause mais lelo yo tozokumisa nzambe tozozela bébé wana. Voilà, c'est tellement bien et c'est vrai que dans la mois de la femme mais tu robes tapé tout muké pas banami bali comme on est en train de parler de diazostimile zingenalis question mo bangana ba senga tout na yo so to kutani susu balobi et diazostimile bokomi eza stimulant tu sais la publicité qui cité hein ah oui Viagra peut eza stimulant okay. Parce que différence ni eza entre diazostimile et Viagra. Bonne question Vincent. Diazostimile eza traitement OK moto a se retrouver na problème. Il y a éjaculation précoce, par exemple, dysfonctionnement érectile, absence de libido, dans un cas ça au mois cité, moto a présenté problème, il y a faiblesse sexuelle en général, na bana mibali, topé sarabango traitement complet, il y a biso, diazostimile, zingenalis, suppose zingenalis comprimé vitamine E. A Rolanda traitement, et ça traitement. En fait, diazostimile, tu tiens un combo à stimulant sexuel pour te classer en caca parmi les médicaments où ils ont traité les problèmes sexuels. En fait, ce n'est pas un stimulant parce que stimulant est ça que au mêlé en air wana et stimuler yo ndeti Viagra par exemple et stimuler air wana 10 minutes après avoir comme mélango aux huit forces yo moi mbali au sangana moi moi si après ce qui action l'équipe nango ozongi na osu na casa départ ndengo zaiki avant et nazo ça eza concurrence déloyauté bakisi wana to benga ngo ba citrate de sildenafil molécule wana basaelaka ko salela ngo à la longue ezo ça en sorte que mwana mbali performance na ependa ki mobali boye et aussi là mususu ba se retrouver penda komi à plat donc batterie komi penda à plat ke azo kokaliso eloroté à force ya kusela bebiloko wana contrairement na diazostimile oui parce que ndeti muto sa hypertension par exemple azara hypertendu là azomela ba citrate acédenalfil wana en pleine action er azo éjaculer car cœur est lâché pourquoi parce que cœur déjà normalement nous a mené à cela mutu ils ont pompé et pompé makila ils ont pompé makila ils ont distribué makila à travers organisme nyonso ils ont cycle ils ont salarié et purifié ils ont pompé déjà dans ndengwana excusez cœur ils ont na action mutu aza normal boye que Amélie qui cité azo sala rapport sexuel cœur nae fonctionnement ya action na ya zo sala eza lokwa mutu azo kima mbangu et ko faire fonctionner cœur na yo penda na rythme mo ya makasi siko ba molécule wana et ça la en sorte que fonctionnement na eza sous makasi koleka ce qui justifie que te amela ki ba kisi wana akufi likolo mwasi par exemple parce que azo fonctionner comme une action d'engona a éjaculé comme mon cœur peut tellement et pomper ming pas cœur est lâché ming ba sala auto benga infarctus ya myocarde ceux qui ont une chance peut-être et au salon d'engona on tika na ba séquelles ceux qui ont une chance c'était car on ozo éjaculer d'engona au kepemba la moko voilà pourquoi ba molécule wana ba médecin ba pesa rango pas mutute ke et comme à vie nde tozomona ba jeune garçon bazo saela ngo que air nyonso non et ko baby sayon parce que pic et ko mata après et ko kitati o comme amorphe ozo ko kaso eloroté oza jeune mais po o sangana mwasi oza obligé ka ko recourir na ba produit parce que baby sinzoto na yo moko contrairement à diazostimile et ça traitement diazostimile azo aider ba cellule oyo eza censé
il y a jouer rôle wana na kati ya organisme na po a fonctionner na niveau ya axe hypothalamo hypophysaire a rotinda siko ba organe wana o esala rôle wana ezonga siko en fonctionnement en fait diazostimule azo booster organisme na o ezonga ndenge ozalaki avant. Il y a une différence par rapport à Viagra na diazostimule. Donc il a joué sur le naturel. Voilà, donc azozongi ça diazostimule sur le traitement na yo normalement ba faculté na yo ezongi oza suna besoin de diazostimule parce que ozongi déjà yo. Contrairement à la molécule wana ya citrasidénalphile où ezo senga que chaque fois avant sangana moi il faut melarango pose à force. Voilà chers amis téléspectateurs, je pense que détail peut s'ami bien pour la diazostimule. C'est-à-dire que au legara au recours à la bloc action rapide et robé c'est une autre mieux vaut au bibongisa nzoto pour que aux ara naturel na et pas moi si et aux ala gito mingi na utiliser diazostimule mais na moni awa misonge ko ina borex. Borex yeti na nini? Borex c'est la crème moko en fait borex est un patient ndé mutu batinda nga na sala borex. Nazaki na on a idée bandeko o bazana problème ya hémorroïde o ba umelaki na hémorroïde ba développer ba faiblesse sexuelle ba système na bango ekondaka ba msuba o bazali libanda ya mboka ba lobaki malili ndem te kondisi système or ezaki yango te eza hémorroïde. Est-ce que question na tout est-ce que malili ko kondisa nzoto mobali? Non, malili na rapport nini impossible. Sinon de limwa. Et puis est-ce que malili ko lembisa mobali na mbeto? Non, bien au contraire, malili serait ça mutufaza frais pour le kumaka bande on a biso ko no moni malili ko misinga biso nzoto malili lembisinga bande ko ba on traitement tout ça aussi ba solution awa to bongisi ba couple belé donc pour na zonge la borex borex oyo question posé nga eza ba patient nde mutu ba stinda kinga na sala crème oyo. Pourquoi? Parce que ba to za rolandelo ba na problème hémorroïde o ba développer ba faiblesse sexuelle abel hémorroïde pendant 15 ans 10 ans azoranika ba calmant système na bango ekondaka ekondi penda oyebi soki na zaki boye na mesuraka na zako mesurer par exemple 15 cm mais na remarquer na comme na 13 cm donc à perdre de ba centimètre nyonso wana to kotaki laboratoire to sali ba recherche et longo na ba médecin parce que to travaillera na ba clinicien ba sexologue nde to yoko découvrir que hémorroïde nde kondisaka nini wana. Voilà pourquoi bandeko oyo système ekondaki to tchaki bango na traitement complet. Il y a zingenalis sipo, zingenalis comprimé, diazostimule pour la faiblesse sexuelle, na crème ou borex. Borex a joué 2 rôles, 3 rôles pratiquement. Pour la bandeko oh bazan un problème d'éjaculation précoce, a aidé bango à maintenir bango na érection pendant très longtemps. Deuxième rôle, borex na massage, la crème tout sali. Na massage souris azo s'est massé pendant plus ou moins 6 semaines déjà et qu'on rallonge le système et puis épaissir un volume convenable. Na limité le traitement dans 3 pots, 4 pots pour na bateau et ça que le système est condi pendant ma casse ndé on peut ça 4 pots mais ça va camoko très rare pour na exagérer tes pots généralement système à mobali et qu'on peut qu'on a moulai trop te poser un tinante. Canal vaginal et à moi si est à 8 cm. En général, moi si nyonso ata omoni aza ngambe ndenge ni ata za mukuse ata za ndeni canal vaginal na ndenge nzamba sala c'est 8 cm. Alors ça sert à rien, il y a qu'on rallonger on a excès ndeto mona na bandeko na biso ya Kenya, ils ont la plante moko pe na travailler nango bandeko na biso ba massa wa Kenya ils ont que aza 30 cm wana eza gaspillage. En fait, il y a un système. Donc, il y a un système qui borex oyo pour aider bandeko wana o ezaki système ekondaki pour reprendre dimension convenable. Ils appellent ba peuple mususu d'une alimentation na bango nde ba népalais par exemple, bango bato Népal, bango ba système na bango ezaka mikuse pende konda et bango pe baza ba meilleur client na biso parce que to traitaki 2 ya bandeko na bango oyo ba sa promotion ya borex. Répondre à la très bien, vous répondre bien et je connais qu'il y a beaucoup de familles qui souffrent de base anémique. Et quand je vois Menga ici, on a écrit anti-anémique à base de plantes. Donc ils sont vraiment très intéressants pour la bande de qui
menga eza bandeko na biso baza bandeko ya ba Congo ba comprendre que menga na Kikongo la exima kila eza kisi papa tika ki en chantier et ngana bimisi yango pona ko pérenniser œuvre na e menga oyo premier cobaye oyo asala ki menga cobaye na parler en termes scientifiques eza petit frère na biso asalaka anémie moko makile kitie tina 3 grammes basali ba transfuser mais transfusion répondaki bien te alors koko na biso ko se souvenir que na yebi nzete moko oyo ezalaki mutu soka mele yango en tout cas ata makile kitaki ndenge nini soka landi traitement na pendant 3 jours kaka il faut makile zonga yango ayako papa nzete oyo ya menga en fait menga tozopesa ngo na les enfants drépanocytaires ba anémique nanu oyo makile sila pamba pamba menga tozopesa ngo na basi azemi pa romela oui tozopesa ngo na basi azemi parce que ba komela bango il faut aza na makila ebele na place que azo acide folique a komela menga na e eza ngo toxique te pona na fœtus na bébé arzane en bon état menga tozopesa ngo pona bato baza na problème à surménage que a travaillé trop azo comme tout surménage eza ezo tonifier nzoto ezopesa mutu énergie tozopesa ngo na bana o ba développer ba autisme bana ba autiste o ezaki ya botami na problème ya autisme menga ezo aider ka na retard ya raisonnement na retard ya croissance menga ezo aider tozopesa menga na bato babeli ba démence bato baza ba amnésique ba maman o ezaki abosa na aza ba perte sa mémoire soit déposer loko azo ebate place ni atie loko oyo place ni atie fungola menga ezo aider bango pe bandeko baza ba myome o baza ba fibrome o esala que après ba menstruation na e a perdre makile belé a sala anémie menga zo aider bango en tout cas menga oyo ezo aider bato belé CRMT ya tient na service ya population nyonso pour ba ko solution muto aza makila to sala que soki oza diminution makila o sala na examen na yo avant traitement et après traitement on prélever au moment que ton hémoglobine et mata et puis aux on a la force ba faiblesse aux a insulté. Voilà, merci beaucoup maman Labiso Pichou et comme l'état toujours courir derrière l'oncle Amita il faut qu'il ne va couvre-feu mais sinon je pense que vous avez tellement détaillé des éléments et il y a vraiment bah sujet il y a bah sujet beleza ils vraiment intéressant au bande comme ça on continue au bengayo mais j'aimerais qu'on termine avec Sensifox au lieu toujours rappeler que ça ko aider batu na épidémie ou pandémie yo et quand il mokili comme on a corona oui Sensifox oyo au mona kutu so tali ba emballage ya kala to changer emballage parce que ministère de la santé voilà ministère de la santé direction à pharmacie spécialement et sengaki biso le droit to ça qui variation il y a indication Sensifox papa tika ki yango eza anti-paludéen et traitera malaria sous ses différentes formes Sensifox on a ba étude oyo to yoko ba ki sali sous to sali tu as remarqué que Sensifox a traité corona bande ko ebele o bazali banda mboka Canada États-Unis France Espagne partout qui se biki si bango yango ba bazaki na corona anti malaria et anti covid oui na awa pe na Kinshasa ils ont bato ba expérimenter ngo to travailler plus ou moins na ba médecin ba on ba sala investigation wana to sali plus ou moins 500 essais cliniques où ils ont prouvé, dommage qu'il fallait na même dossier scientifique awa na habité dans souka to relaxango comme ça dari la ben de la biso ngo so tali dossier scientifique ya Sensifox ils ont dossier mo ya munene to relaxango na souka et pesi ba preuve nango que réellement ils ont traité corona ils ont ba composants ils ont belé awa ils ont ba flavonoïdes sous forme de biflavonoïdes ils ont un composant moko to bengi colaviron il y a un des pendant responsable il y a activité à Sensifox anti corona et puis ils ont un zinc na kati il y a un ça que mutu rien que na Sensifox et ils ont un composant ils ont antipyrétique ils ont quitte sa fièvre rien que na Sensifox ceux qui ont un signe déjà il y a corona où s'est manifesté rien que na Sensifox na pommade na biso Diazolex on a salle na matite solo rien que na deux produits oyo mutu sera appliqué en vraiment à solution
et tu sais toujours si ba test qui est positif na corona après traitement na e soit Alexis 5 jours na un traitement 6e jour à qu'on se faire tester à mon comme négatif et puis et protéger bien. Voilà, merci beaucoup Maman Pichou, merci. Na bande retour au l'émission, je pense que il y a encore beaucoup d'éléments peut-être au monde qui n'a tout unité et par rapport il y a temps mais numéro de téléphone les awana appeler et puis poser des questions et mais na tali distribution il y a des produits Oyo vous rassurez aux gens quoi. Par rapport à la distribution bandeko bazali banda ya mboka Canada sont distribués partout à travers le monde donc il suffit au bengi biso ba numéro na biso connecté sur WhatsApp. Koye bakara la différence il y a fuseau horaire hein, pour ceux qui ba en Europe biso na Canada toujours là nous koye ba heure ni exactement au benga sur aux biso un téléphone tout ça la consultation téléphonique tu reposer 2 ou 3 questions pour toye ba penda ni les autres tungisa yo et tu sais la prescription dans WhatsApp qui si tu as un compte IPS ou permettra biso to quoi redistribuer à travers le monde ceux qui s'est commis to bengara ndeko to ya bengi biso pour to pese ba explication ndeni au sala en tout cas to suivra ba to bazana ba résultat kitoko et généralement ba patient on tozo zoa actuellement ezaki mutalanda ki traitement na biso ayoki bien à référer bino mutu mususu alandi traitement ayoki changement à référer bino mutu mususu sinon ba produit CRMTA ils ont se défendre bien à travers le monde. Voilà, en tout cas félicitations à vous et puis je pense que bande ronabiso ba rotation mais en Kinshasa et le monde ngana tuna ba gamme que ce soit cosmétique que ce soit ba produits pharmaceutiques ezaka ka distribuer na dépôt na nini na distribuer et pas na bino awa na labo to ezaka na ba pharmacie nyonso mtako kuta ba produits bon pour le présentement toujours distribuer on a awa poto landela ba patient o bazo sala ba produits na biso parce que pharmacien mais Amicine est content déjà mais Amicine c'est sali 20 ans sur le marché Vincent plus de 20 ans même papa bimisa mais Amicine en 1989 donc mais Amicine wana za ba médecin ba koma ngo misoro kangama et na gama mais Amicine na lobby to bimisi mais Amicine ovule mais Amicine crème ou les autres traités ba problème ba palata ba teinte tondante to lobele en côté ba to bazana malade MPC ou ezak ba bois que la MPC to azan ba biloko mo ebimake na nzoto esi la raté mais Amicine crème les autres traités en haut mais Amicine ovule les autres traités ba canyon so ba myome ba fibrome to 500 on a tisane on a ba ki docteur Maxon donc ba produit na biso pour le moment toujours distribuer on a nous na ba ni na biso moko et après to panzango partout tout ça là on vraiment exprès pour na landela ba patient tous assure que ba on va produire bien et ah na Kinshasa boza wapi na Kinshasa tous en avenue de l'université numéro 123 non loin à Capella ils en a Capella 2 tout ça vraiment sur la grande route salle de fête et wana pharmacien Tondele Kalami peut-être toujours relancé en haut soko ye wana okutape pharmacien za sur place ou a koyamba yo a consulter et puis à prescrire yo ki sindenge yo olingeli. Voilà. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Merci. Na abonnés, les non-abonnés, besoin de temps autant la émission Oyo. Et s'il y a encore des questions, elle est là, vous pouvez la poser. Na numéro de téléphone to tient Sewana. Sinon, Tokomi Nasuka, je ne sais pas si vous avez un mot à ajouter à votre catanabiso. En tout cas, on peut s'allonger na ba maman nyonso ko encourager bango pour deux fois maman soit ko lemba, to soutenir toujours ba papa et ça toujours derrière un grand homme, il y a une grande dame. Donc d'âge le baraké moi ça tonga mboka te mais ça a été prouvé le meilleur chauffeur au monde Isabasi. Pour moi c'est kumbara penda za posé. Moi c'est so ba PC direction ya msala rogera on a ndenge moko boye longonya na ba maman. Merci na ba maman o ba boti biso pour ce ba maman ba botaki biso te na ba sacrifice o bazo sala. Très bien. Chaque fois tozana eloko to ko pesa bango te ko remercier bango ko encourager bango paix aux âmes de maman au batiki biso par rapport à épidémie ou à pandémie ou et déranger monde mobimba condoléances na bandeko ba bungisi pe bandeko biso mo pe tozaki victime ya bandeko ba ki condoléances na bandeko wana to encourager ba maman na profiter pendant na ba maman baza na tête à pays ba maman wana baza ba organisation baza ba ONG baza ba nini ba continuer ko encadrer ba jeune fille pour
relève ezaya kitoko. Voilà. Merci Oui. beaucoup et merci Dari Diwantes pour la prise de vie, pour la biso Tobi qui est beaucoup bien pour la différents produits te présentant et puis te coûter na différentes choses na biso. Bye. Dari.